Alors, maman Eliane Nitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout on s'en soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nos plans, na ba yé, et comme le roi VIP. Et tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, n'a yo muto ningo bana. Na yo muto so bala que nous c'est anniversaire à libala na yo. Une seule adresse. Na yo muto ko kisi soki du suite nous c'est anniversaire na yo. Je dis bien une seule adresse. Oh yo so ki back. Oh yo obani ministère no passer c'est premier anniversaire église. Maman ni toi zali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. J'ai fait appel à maman Eliane Nitou, service traiteur, la providence. Et vous aussi, pour vos baptêmes, mariages, anniversaire, faites appel à maman Eliane Nitou. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Maman Eliane Nitou a mis la barre très haute. Bonjour, mbote mingi na bile nesto ba bolinga ka maman Eliane Nitou na pisino ba mbote ba ebwe habari zenu mavimpi malukai moyo ba ndeko nanga sike vous allez bien. Oh, wabino mamele ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo batela kimi ezali et vous de votre côté c'est comment ce kimi ezali pour comme la penga boy bisanga ki boza malamu kimi ezali parce que bino de bosso moni wabino mamele ya Nitou bobobi ke mama Nitou aza bien votre deuxième maman. Alors boké na ba commentaire na sépélation na bino na ba commentaire maman Olga Soin na nzamba pa mbolo ma fille parce que yo penzo zanga to zakaka tout va bien. Tout va bien maman. Tant moninga pesi bino mbote. Alinga ba bino peso boya bien. Boké na ba commentaire. Boso ka kibiso pe toza malamu sala kaka bien ko ebake ba ebanga ba ebalinganga bazali malamu. Merci bien la place to ba ebolinga ka maman Eliane Nitou obo sepela maman Eliane Nitou obo partager ba émission ya maman Eliane Nitou obo zokamo un plus na kati ya émission na biso oyo ya maman Eliane Nitou na kati ya Eliane Nitou TV. Ndeno ba toujours que émission na za pona ko bebisa te kasi ezaka pona ko bongisa. Mais boyika kina lo ba ki so ebike oza mutakanda kotala ngai te po sepela na ngai te. So biko mutakanda oza mutaketo oza mutamutana likundu oza mutamutema bololo oza mutamuzua oza mutema ngai kotala ngai te po sani o sepela na ngai te surtout yo et voilà wabilo Eliane Nitou na to sola mukende bo me ha nalinga mingi soki ba papa ba obenga nga ba papa so ba benga ngesala nga bien so que maman Eliane Nitou tala bo maman esala nga vraiment esengo makasi ndeko so zamba na liboso okuta na chaîne ona ko senga na o s'abonner ana Eliane Nitou TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission ya sika eko kota na kati ya chaîne na biso a to sa ba émission belé ezana ba air ba tango musuma Eliane ayamba ba paya ezana ba tango o Eliane asaka ba émission culinaire ezana tango musuma Eliane to sa ba vlog ezala na Congo asaka ba vlog ezala na Paris asalaka ba vlog et puis maman Eliane Nitou nazana oyanga musala ba bingi service traiteur la providence oza ko dater de 16 ans soko za na posa ko sala fête kitoko fête penza ya kitoko o penza ba benga ke fête en bonne et due forme ko hésiter
benga obe maman Hélène ni tu numéro nga téléphone ezoleka wana benga ngai na koselo fête koza fête moko inoubliable pour ça nini okosepela même si na ko sepela à 100% te pour na zanzambe te mais à 98% okosepela. Merci mingi na ba marié na nga nyonso bato nyonso to basala nga confiance oyo nyonso to basala kanga confiance ti lelo. En tout cas merci mingi na bino na pesi bino. En tout cas merci beaucoup pour Nzamba Bibli azo sale biso beto zo mona nzambe azo sala bola mona ye ileki ebele nzambe ya bolingo nzambe ya mawa nzambe aza ko sala toza ko kende be liboso tozo zonga simate mais toza ko kende liboso na sepeli na papa o abenginga po yebisanga lelo ke maman Eliane na bengi po na yebi ke baninga no ba mama batalaka yo biso pe ba papa toza totalaka yo kasi likambo na bengeli yo naza na posa oloba mwa muke likambo na koyebisa yo omeka pe koteya pe baninga mwa muke. On apprend tous les jours ndenge yo moko olobaka na tuni papa problème ngo ezani papa alobi ke mwasi na ye nyakati ya ndako mama ya bana mama ya bana na kati ya ndako akoma kaka na réseaux sociaux asalaka na réseaux sociaux te neti biso bono na saka na YouTube awa te abi mwasi na ye musala na ye kokotaka kaka na ba émission kokende kotia kaka ba commentaire kosalaka na ba intervention na ba abi partout esika nyonso ba émission ezoleka esika nyonso ba émission polémique ya onde le commence nanga alingaka partout azalaka partout ekomi kosala nga na soni ekomi kosala na soni na baninga pe na famille naza mutu na libota munene baza aka na France na Paris kaka naza mutu na libota munene biso toza ebele libumu na biso tozali bana batata mwasi bazali ba papa kulutu ba papa leki kote bo mama toza vraiment famille munene toza ebele mwasi nanga okovanda ka boka kaka ndeko na bingabi yango mwasi na yo musala azwa ekomaka okendo tiaka ba commentaire na niko sala ka ba intervention na ba live bato yango nde musala mwasi na yo azwa soni koma mwasi mobimba tina ba air tardive semi ki ndende koma biabi obi ke na okende musala na mukina 4 pona kende musala na kontene na live mais na yoki mwasi na aza ko intervenir na live wana ay mama Eliane soni o kaka bokuza benyabi André mais mwasi na yo musala zoka ko ekende ko intervenir kaka na ba live bato musala mwasi na ozoka yango wana okomona ka batinde bino vo donc bakoma ko sala ndenge nini soki mwasi ake ko intervenir bazwi kaka place po ya intervenir ki wana basali ni ba enregistrer ka mwa place wana batindeli mobile ba enregistrer batindeli mobile ba enregistrer pona nini baza koyoka soni et surtout soni na bango ezaki ba intervention au mwasi azokende ko sala aza même pas digne okende ko sala ba intervention ya ndenge wana po ye moko aza incapable ya ko éduquer bana na ye na kati ya ndako aza exemplaire te moko kendo ko yoka kotaka de donc basala ba sélection nini ba intervention na ye na YouTube omona ka so batindika ye wana kaka moni tete moni mwana wana kaka moni mbali wana moni tete wana moni ay maman Eliane soni abiso na yebiso ke toza famille munene mais au moins 13 personnes batindelinga ka voix ya mwasi nanga ndenge kenda ko intervenir na ba chaîne YouTube ya bato ndenge kenda ko intervenir na ba TikTok sikoyo na vandisi mwasi nanga na talisi na bi mama pourquoi ozwa tana yo kaka yo kende ko saka ba intervention na ba YouTube na ba TikTok eza nango makama mikolo eza kilelo abi kilelo zo kisanga soni na kata famille tala kaka yo ka voix na yo ne ba otindela nga bo me osala nga soni ti ezo sala nga soni makasi po ba intervention pezo kende ko sala ba condamnation zo kende ko sala kana wa kombo ya bato na bana ya bato na ba mama ya bato na basi ya bato yo moko oza dignité yo moko kata pont na famille
abi mwasi nanga akata pont na famille mama Eliane balobi ko mwasi mosusu yo kobala nzoko misombeli liwa na bomoi akobebisela yo banzela nyonso nzambe apesa yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokokoma kokondo na basusi abi mama nzambe wana oyokana mwasi mosusu kobala kolukelo baproblème wana version ya nzambe mwasi mosusu yo kobala nzoko misombeli liwa na bomoi akobebisela yo banzela nyonso nzambe apesa yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokondo na basusi wana version tolobi ya nzambe ya mbuta toke na version ya Redi Amis yeye basi mosusu bazali ya kobala te akolukela yo makambo na famille akolukela yo makambo epai ya baninga na lisanga soki yo nde oyo nzambe aponelinga ozala mopanzi nanga nakosenga se po toumela soki yo nde oyo nzambe aponelinga ozala mopanzi nanga yeye basi mosusu bazali ya kobala te akolukela yo makambo na famille akolukela yo makambo epai ya baninga mwasi mosusu yo kobala nzoko misombeli liwa na bomoi maloba ngoka yango te koto mbuta yembi serviteur de Dieu koto Redi Amis yembi serviteur de peuple congolais maloba be moko alobi oyo penzo yo kaka ke mwasi kobala kolukelo makambo na famille nde oyanga azokende kotyaka bacommentaire mwana wana ayokanaka te na baboye me ngai moko mama Elia Nito na famille na nga na bandeko na nga na bacousine na nga na bacousin na nga na baami ya quartier tokola akabola nga na bato mwasi na nga mwasi mabe akabolanga na libota et surtout naza na ami nanga mo tokolaka na ye mama Eliane touta banana bomwana tosala baventure na biso ensemble toya poto ye célibataire nga célibataire ami nanga azwa na ye mwasi ya mundele abala mwasi ya mundele nga nabalaki nanga mwasi ya congolaise toye na biso kokabwana sikoyo ye azalaka copine nanga tozalaka na ye avant ntango aye poto tosala nini tozongani lokola o nazalaka nde nabalaka pilo te ya sali makasi ya maligase nabale pilo awa na kati ya mboka ya mundele mama Eliane na regretaka oyebi libala ovanda mwasi otala mwasi oregrete olobi fa tosoka ata na coutumier nakendeki na oyo na miso ya leta mpona nini ami na nga na mwasi na nga kabolanga na ami na nga wana eloko topansaka te na vie eloko tokanisaka te ke tokokabwana me mwasi na nga aya kokabola ngai na camarade na nga mwasi na nga kabola nga na bacousine mwasi na nga kabola nga na bacousin akabola nga na bapropre sœur na nga momoni oso olingi mutu oza na mutu ozotala bamabe eza boye me soki otali kaka eloko oyo serso oyo botiango na miso ya leta otali kaka ovandi otali kaka bana bilongi na bango ekokana ovandi obi na saa nini nakende obandela lisusu. C'est pour te dire que mibale belé bazana ba malheureux. Basi belé pe ba malheureuse. Mais ma bala ngozo vanda kaka otali ka na sani na vanda kaka. Mais akwela ki pe ba bengi li ba beurre. Tuna ngani. A mesana ko sala nini? Ko kende ko tshaka ba commentaire ko kende ko sala ba intervention faite na ba chaîne ya bato. Yazara contre bato. Contre kaka. Nzoka ye moko kolo bizaleli mabe tala sikota ngoko sala ba intervention mais famille se reconnaître yeti bazo reconnaître voix na ye ceux qui ba moni ninga za ko intervenir ko condamner ba mama ya bato ko condamner bana ya bato bazo seka babi azolongola poti na miso bato nzoka ye miso ne se mibale yana bipoti alongola ba poti na miso bato nzoka ye miso ne se mibale yana bipoti yango batindelaka nga na ndenge akochola baochola nga etala mwasi na yo tala mwasi na yo
omwana na tilekanga bite yoka voix na yo yoka voix na yo mwasi nanga tellement na lobby mingi yebaki ba live nyonso esalamaka na YouTube na TikTok mosala mosaba intervention azalaka du mauvais côté nzoka ye moko kolo bizaleli mabe na yebisi omoni yo mokolo eza ngai moko na kobenga osika kosala intervention kaka nga mona benga na bibo moni ocho benga mwasi nanga akabolanga na famille abi yo zela kala te na kosala yango lokola mobali koloba abi mama ayeba tete ke eroba na ifo balia fa s'occuper na bana ou bien s'occuper na mobali et pas inyo so yo bi bata ba live baza komona 3 heures de temps ba na live 4 heures de temps live donc ndenge kozala so live ko banda 20 heures la minuit 10 minutes kozana live so ko banda minuit et la 4 heures akozana live elonge fane na ko fane likola nini ba pongia ndambu ba live alobi mama Eliane mwana yaki mwana zana nzala mwana boye kolela na cantine mwana na bango ya 15 ans aboye kolela na cantine mwana zongi ndako ayebike mama ana ndako nazonga ndako mama loko asalite mama sala yango loko akolia mwana zongi mwana tango aye maman j'ai envie de manger tu veux manger quoi je veux manger les makemba d'accord je vais te faire les makemba mbala moko live bandi achia mafuta na moto mwana avani ya kiti mwana somnole na kiti achia mafuta na moto atiki mafuta na moto na cuisine akei na chambre kolanda nini live bebi mikolone ba live sala na kiti ekiti mati live direct to ba en français live eza na anglais mama nitu achia mafuta na moto akoti chambre mwana lala kiti mwana somnole ngana kutaki musala na zongi na fungula ndako noka mwana mama le feu mama aza na chambre ayebite ke cuisine epeli moto akuta mafuta eta mafuta epelaki moto mwana kuna mwana zokosola mobali atala bwatu na ye Janine Janine azaki na wapi Janine aki na live cuisine pour alobi omoni hot nyonso moto milinga ndako mpe bana détecteur de fumée te fumée mbala moko ebandi alobi réflexe eyelinga ntango namoni moto ndenge wana na bimisi na mona libande qu'est-ce qu'il y a moto mafuta epeli moto alobi réflexe nakie kaka na nini ya meme wani cabine baboite oyo ezaka nini ya courant boîte à courant abi nakie kaka pouf na kati courant mpo moto esa nini ekontinue kopela te na kati courant ale bavoisin batelima milinga na ndako basa nini yango botyaka badétecteur de fumée na ndako ya très important mpo kobiso bakongole to négligeaka to négligeaka babiloko wana monaka pompier aye boyebi kaka bundede milinga pompier aye alobi soki otali cuisine nyonso eziki mpo na nini kola nazalaki te tuni mwana abinga na uti classe nayebisi mama selanga makemba mama tia mafuta na moto mama koti na chambre elle est en train d'intervenir dans ce direct mwana pe asomnolaki na ye na kiti na mafuta epelaki moto oti nyonso ezikaka te donc cuisine nyonso eziki papa alobi heureusement soki nayaki te nde ndako nyonso esali nini eziki moto abi nateleka nakeka mba moko na kati courant na ndako abi siko makambo ya boye mwasi ya boye est-ce que aza dini ya kozala mwasi libala est-ce que amérite libala mama Eliane siko likambo ya boye soki nalobi nabeta yango ta na famille nanga balobaka naza bolole mobali zoba mwasi alalaka na live alamukaka na live okoki koimagine ki mama Eliane bokoza na mbetu bolali atia kitisi volume afiniki apesi mokongo lito enezaka na balive me balive yango nayebisaki yo ozotala eza bavie ya bato ti
ozokende kointervenir kaka kofinga bamama ya bato na bana ya bato na balive bongo yo moko awa yo yokanaka na basemeki na yo bandeko nango yokanaka na bango bacousine nango yokanaka na bango na regeta kokabolanga na master na ngai yo eloko etikali nasala yo etikali kaka nasala nini oleki kaka na live na bengi na tindi na foto na yo mpo na lembi limwesa mutu makasi moso koyokisanga soni na lembi yango na ye koyebisa yo osolola na bamama mingi bana bacomportement oyo epuis na bato mpe basalaka balive bamama nananga contre mosala na bino te koma okobanda live na 1h du matin olala te na 1h du matin mpenza moto bandi live surtout na TikTok au moins na 4h du matin bato bana live 6h du matin live ebandi yana bamosusu basukolaka ta mai te parce que ntango ozobanda live na 6h du matin soki osukoli mai obosa ata te lokola moto azomona te eza kaka telefone pa yaka kaka bilongi kaka c'est tout ale live ebandi mwana ata na nzoto osukoli ata nzoto te koya balive tout est permis mais tout n'est pas utile eloko soko eza ya mabe ndeko il faut kotika sala eloko eza malamu me ya mabe tika et surtout na balive wana bino bozokende kaka kobambaka kaka bato mabanga kokondana kaka bato kobamba me bino nyonso eske moto nyonso ntango oza kosala intervention meta otali mpenza vi na yo soki otali oza parfait me tali mpe ta mosu ya sœur na yo eske yayi mpenza bien otali mpe otali obeti tour na famille na yo mobimba avant kokende kokondanaka bato avant kokende kolobaka mabe na nkombo ya bato avant kokende kofingaka bato epuis eloko mosunga nazotuna bandeko ntango oza na live oza kofinga bato ofingi osilisi ozwi mpe pongi olali ntango osisi kofinga bongo oye mpo bandi kosambela na minute ofingi bato pendant 3 heures de temps na live alovandi mpo osambeli ozwi mpe pongi olali me oyebi ke nafingi bato gratuitement oyebi mpe ke makambo nafingi bato nafingi bamamba lokuta olali na ope pongi nao kimia pe sans remords sans rien du tout lisumu moke ezalaka te lisumu monene ezalaka te nyonso ya lisumu na mwasi alongoli zeme na soda oyo abeti moto lisasi lisumu aka ndenge moko nyonso eza lisumu ntango tozosala makambo il faut mpe kotalaka est-ce que makambo na osala eza malamu na oyo nyonso nasali quelle est la part de Dieu dans tout ce que je viens de faire otalika kofinga nyonso to na fingi kochola oyo nyonso to na choli para nzambe eza wapi para nzambe na makambo nasali eza nini moto oza na mosala ozaka na baécouteur ozaka na balive boyebi te ke balive wana makambo so ebisa ezaka na ya solo te sala yango avec modération koyo ndako ya bato il faut abongisa cuisine wana mpo ye mo moto atombi yango mobali alobi ye moko akobongisa oti nga na kosala eloko te ye moko akosala ye mama bamama babi mwasi moto atonga ndako otie mafuta na moto okoti na chambre okoki kointervenir na balive so nga nde navandi bino ala wasala live bino moto bootanga nga azanga kimia navandi nanga nasi nalambaki nanga nasi nalie nanga la nanga bien sikoyo yo komona yo ozolamba toza na posa na bino toboyi te bosabone wi me balobi te ke soki naza na live nasa 2 heures du temps posa 2 heures du temps non okosala nanga 30 minutes na live oke osukoli basali na yo oke obongisi mbeto na yo obongisi ndako na yo obongisi bana na yo mpo balala otengeli bana balivre mpo na bana bakokolala otali mpe mwa liso na badevoir ya bana bamama papa oyo alobi ye tikali kaka na ntina foto na ye place akenda kosala baintervention na ye naloba mabe na ye mama avant kolakisa mwasi mo mosapike mwasi mabe mitala nano mitalobi angala mwasi libala est ce que na basemiki na nga toyokanaka bien bakuza mobali na nga toyokanaka bakuzi na mobali na nga toyokana bo babokilo soki moko otali ke na makambo wana nyonso okokisi yango te
donc oza na droit ya kokende kofinga mwasi mosusu te, oza na droit ya kokende kokondane mwasi mosusu te. Po yo moko mitala Bible yango elobi avant kolongola po tina miso ya mutu tala nanu ya yo moko. Est-ce que eza Bible elobaka penza est-ce que na oya yo eza to eza te. Neti ngane na osona bino bo ndenge nalia nanga nalingi nalia mo ba minute na sel na bino ekokiti ekomi heure nanga kolia na keli nanga ntane na boka litama nanga kwa mama Denise nanga pel ta me konda te na ke kolia na vandi na 20 minutes ça me suffit. 20 minutes ekoki Bible ngo moko elobi muto alobaka mingi asumukaka mingi yo vandi na lèvre banda 4 heures du temps na yo na muto azosala ni bino so bozo sumuka na désordre bozo sumuka. Bible écoute le bien. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Oso sambele ko oso continue nanzamba zo ka lisusu te po oloba ki ese ko bandi ko insistance ce n'est pas bien ba maman. Ça va bino ndeni ka ba vwana bino ka chaque jour ka ba vwana ka vwana moko ekena live A, ekena live B, ekena live C, ekena live D, ekena live Y. Oh, it is too much. Tout excès boutou. Too much. Surtout yo. Siko soki papa oya kotaki na moment wana te. Ndako nyonso ngaki epela moto. Heureusement. Soki na moment na kota te ndako nyonso ngaki ezo nini? Elengaki ezo moto. Likolo ya live. Abi ngape na yebisi ye akobongisa ota bato. Yanda ko bata HLM. Oti ye moko akobongisa cuisine. Ye mo mto bosopo ye mto asani ni, ye mto tumina ko bimisa ta 1 franc na ngai te. Abi mama nitu. Ozana mwasi. Ozotala ye. Ozotala bana, ozo regretter. Olobi fana so tana coutumier na memaki muto tina mairie pourquoi ce que za kitoko te mobile azana oyo azo regretter. Ce n'est pas joli, ce n'est pas beau, ce n'est pas belle. Non le bataba français Chantal Bola. Tout se corriger. Ben monsieur Bonabi bolinga ngote bino bolinga boite. Bino bolinga kaya mafinga. So muta ya pelisi moto bino boyo bakisa pétrole moto ozo pela, moto. Mais er moko so sali kambo conscience. Il faut interpeller yo. Bible bino juge point. Premier juge na biso a conscience parce que ça na er moko nzambe a otali soma be na yo, a otali sona malamu yo pezo vande azama be eloko na sala ki non. Nzambe atalisaka biso. Alors bandeko na boyi te naza contre ko te na ko boya ponga nani naza contre te na bandeko oyo boyaka na ba live na biso kasi ko vanda live 4 heures du temps te pour chroni mama vandi 4 heures du temps so chroni mama vandi en live c'est que anelo ko sala te asa silisa ki misala bongisi nyo sabi bon na ko vanda 4 heures du temps en live mais yo na kati ndako bana bazati mobile azati il faut ce la basanité il faut bon ça va dra il faut bon ça chambre il faut ça. Donc yo sikoyo au vandi pe 4 heures du temps pour chroni mama erwana osa musala na ye erwana chroni mama osa musala erwana chroni papa osala musala yo alokwa client ko vanda 4 heures du temps chroni mama ta ko vanda 2 heures du temps te organiser ta na yo ba émission bobino bolinga te bino bolinga ka polémique mikolo polémique nul et sans effet. Surtout yon to zelango. Nul et sans effet. En tout cas, waza mato ya koyoka ayoka soko tali vidéo oyo. Oyebi bato basala ka 10 heures du temps na live. 4 heures du temps, 5 heures du temps. Pe balinga kokende partout na ba live nyos ba yeba ba voix na biso ka voix bien. Voix ona na yoka hango. Voix ona yebi yango, voix ona yebi yango. Na ngé balobi shame on you. Na français balobi honte à toi. C'est la honte. Na bana bozo pesa bango na basoni bozo kisa bana basoni basemiki basoni mibali basoni na entourage peso kanini soni la honte
Mpona lelo tosuki wana. Mpona lelo nasukisi wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusaku mna. Nzambe anubejane bana betu bonso. Bonne journée, bye bye.